Original. Original. Tu découvrir rôle nae zalaka nini na entourage ya président de la République na biso parce que to monake na Belgique to monaye na France to monaye na Genève kuna na Suisse to monaye donc vraiment lelo ekozala occasion et puis 5 minutes boyebi que 5 minutes tout le monde est d'accord to zala na occasion ya ko découvrir donc ezali King Foreman Masala. King Foreman, bonjour. Bonjour grand prêtre César Ngadi Kleboa. Obikeza esengo mingi na mona kaka na entourage à présent kutanaka mais lelo penza na likambo e witaki ko bima na visite à présent na Suisse donc yo zalaki vraiment témoin ya makambo et puis osalaki musala kuna donc vraiment pour to longola polémique wana lelo nakanisi oko expliquer biso nyoso tout ndenge zalaka. Bon avant vous mato banda King Foreman Masala donc King Foreman eza kombo na openza obeza na sokte. Ouais kombo na nga yali Abraham Masala mais nazali très connu na kombo ya King Foreman Masala. OK donc yo bato na King Foreman Masala to tika ka na King Foreman Masala donc vraiment avant to bandanan donc tout le monde a donc président soka voyager ailleurs en Europe donc tout le monde a na Belgique na moni na Paris tout le monde a na Suisse sous zalaki et puis jouer rôle moko munene to lingi na to comprendre yo rôle na yo ezalaka nini na entourage ya président de la République. Bon ya liboso tous allons na pona ko accompagner vision à chef de l'État tous allons na pona ko réussite à chef de l'État na makamunyo surtout oyo azako sala. Donc, ce chef de l'État qui est à gauche, qui est à gauche. Ce qui est à droite, qui est à droite. Tu dois avoir un lieutenant. Mais on comprend, on explique bien. Donc, vous avez ma présent, tu es belé, vous avez ma présent, mon a raté, netio, rôle na yo ça en présence yo en France. Mais rôle na yo est-ce que au salaire en présidence, vous êtes détaché en France ou pas? Donc, tu es belé, bazara na ma présent, mais soupe mon a raté. Mais yo zalaka mingi n'entourage à présent. Si même na organisation y arrivé à présent na bamboko zalaka. Donc, yangwana ongana lingi penza, bato ba landa biso ba ye ba yango penza lelo. Merci beaucoup grand prêtre César Ngadi. Liboso nazali président les amis de Fati France. Donc les amis de Fati France, tu as ami à président, tu as ami à chef de l'État. Les amis de Fati bani na Belgique. Na Belgique ezako kamama ndeko Jano Kabuya na ndeko Deli. Na France ngai nazali président. Yangwana esika mokonzi azali faut toujours nazala wana. Mais esika kawana te na li président ya entreprise ya transport autobengi Masala service. Donc nasala ba prestation sa minene et zali ka président moko tata so ba ministre so ba ye ngani na chaka ba mituka ba tambola nango awa. Yango wana ceux qui mokonzi ko déplacer. Loko nazali ba partenaire partout na Europe. Ba ambassade de consultant ngai na ye na chemituka obomunaka etambusi mokonzi. Donc na ke la cortège présidentiel. Merci beaucoup. OK, donc maintenant c'est clair. Donc, surtout comprendre bien, donc, présentant en France, donc, présent, Bami Touko, abandé ko tamba on a France Mercedes, na bus, on a mususu ya Mercedes. Donc, yom to check en disposition à présence, ya présence de la République. Oui, merci. Bami Touka, surtout au président qui en France, awa, on a organisé le cortège présidentiel. Nyoso. Bon, na obakselo romoko, président le baki que, ce cas au tamba, on a patriote, on a bandeko to bundi. Ba compétence na biso et monana d'abord aux amindele en plus de ça tant que tout va marcher en sa présence totambusa ka mokonzi na bande ko na so ba so la lingala pour présent lingo ko travailler na ba patriote lingi te ke mundele mundibu na volonté pour bandibu ba so bande ko na bandibu mindele ba so bande ko na mindele et présent Fati le roi za beton abaki il faut ba na mboka yango no moni avant partout par exemple à Kende tozala kawana poto misala na biso to na mayele na biso pour na esunga to même réussite ya chef de l'État partout bisika so to kozala. Ah donc d'accord, OK, en tout cas merci. Donc parce que présent tindara ke diaspora na congolais présent lingi main d'œuvre na biso ba congolais et ça là na esika ya étranger. Donc si je comprends bien donc yo zo ba marché au travail en partenariat na présence de la République, c'est ça hein?
bon mingi ali penda présidence tem te kipaka makambo wana makambo wana yaka mingi ambassade po ambassade eza pays avant président aya ambassade nde eorganisaka makambo nyonso. Alors na kati ya ambassade bayebi ke chef d'entreprise nini bazali na kati ya France, na kati ya Belgique, na kati ya Angleterre, na kati ya Suisse, partout. Alors bakopesa so baoffre tokotisi badevis soki devis no ezali adopté babengi yo oye bandimi devis na yo esili osali marché à part 16 ans likambo mosusu te. Ok, donc les caca, c'est normal, donc bakotisi eza offre et bimi, donc boye bokotisi, c'est pélici et puis bateli pe musala, une expérience na musala na to monaka donc King Foreman masala a mesani déjà na makambona parce que donc il y a mesana na masolo ba VIP, donc il y a peut-être yé muto zoka ba marché belé. Donc King masala lelo to kubanda vraiment na masolo oyo et ningisi mokili mobimba o ekotisi polémique parce que yebi que président Nabiso Fachi Beton a dit présent o aza penza na levant en poupe o eza actualité alobi likambo to monaki alobi likambo ya ba Nyamulenge ndenge kaka donc monseigneur ambongo alobaki ba kipeki monseigneur ambongo te o ya alobi ya mutu et ça l'a tolé il y a un petit polémique na niveau ba congolais mais ndenge yemo ba yemo ndenge ba alobara batu ba komesana tolingi to ba vraiment au juste na cheki audio na o tindela ngai na précédente 5 minutes mais bon qualité ezalaki penza vraiment à 100% et on a to insister vraiment les lo oya sur place na 5 minutes ou expliquer batu vraiment au juste qu'est-ce qui s'est passé kuna na Davos tant président de la République na Suisse parce que tout le monde qui est sur qui balobi qui est président de la République a honora qui ba chambre hôtel na été président de la République ba yewana batu mususu o ba yaki wana o ba sokipa ki na makambo hébergement ya président de la République ba memi ba carte o ils ont fonctionné ba lobby même que bon memaki ba chèque moko ba chèque o yo ezali sans provision vraiment n'articulé autant ou expliquer batu ba y comprendre qu'est-ce qui s'est passé au juste. Bon, on a dit que ma voisin, ma bé à ma voisin, ndé, ben va créer polémique na voyage chef de l'État. Oui, par tout ce que chef d'État l'équipe RR et ça m'a kébélé en France, en Angleterre, en Belgique, mais voyage à Suisse, na Davos, et le voyage le plus propre. Au la terre à mouké salamité, au contraire, il faut pas qu'elle soit fleur. Donc, quand on prête ces angandi, ndé na zali bosso non ah mon vieux, na zolo ba vérité. Et ali voyage moko ezalaki très très spécial. Ceux qui ba futaki ba hôtel teto président c'est futaki ba tuté ngamuna olela parce que nazaki na 14 chauffeurs. Et 14 chauffeurs ba travailler même ba heures supplémentaires, ba on se basa na sengo ba sepelaki. Donc c'est-à-dire présence et budget bimaki pe musala et salami propre na katia Suisse. Mbilinga ezalaki te. Mais tout ça donc présent yaki botel futa makite ba carte ezalaki bien te et loko yangwana nalingi na yeba yo lobi likolo mbilinga ezalaki te mais sikoyo donc milinga bimanga pamba te tant bazolo bakemaka ba chambre toningi to expliquer nanu makambo ya hôtel et les kaki ndengini parce que yango mutu epesi problème que balobi que présent ba honorer ba hôtel te ba keisan ba futa ba hôtel yangwana nde vraiment tozali obeta vraiment c'était. Ouais, merci beaucoup, grand prêtre César Ngadi. Na hôtel, eza makamba président, c'est makamba na ambassade. Pour ambassade nde eyambaka, ba dutan baye donc ambassade zaki na groupe. Oye salaki, ya accueil, oye kuyamba bande ko ba oti Kinshasa bande ko ba oti na Angleterre. Alors, na kati ambassade, tant ba salaki organisation, ngape na kati organisation ana na bande ko mususu. Tout ça qui va réservation hôtel, tout ça qui va carte ou ebima qui na kati ya groupe d'accueil pour na ko réserver ba hôtel wana. Ba toi so ba futa quitter. Ce qui tout va na poto. Ou nous soit voyageur, nous ça réservation hôtel. Ce qu'on su carte non, au sali réservation hôtel. Ce qui sali une semaine, c'est carte est bien. Ce carte est mabé et ko sauter après pour 48 heures c'est belé. Alors, baya qui va dans hôtel, ba fouti ba hôtel, ba kei après on a beau ba carte zo salaté, c'est que muto est malade. Hein? À part ça, on a expliqué li kamoko, muto na ko biso ne faut porter plainte et pas et na l'état ba kangaye parce que bon pour mundele maza portugais, muso aza brésilien donc hôtel
Chamana na Bellevue. Na hôtel Bellevue, tu réserves 10 chambres. Na hôtel Chamana, tu réserves 35 chambres. Tu réserves na combo ya ambassade, tu réserves réservation mais c'est David Bellard, prof. Aza avocat. Mais tant d'abord na expliquer bien na bandeli. Tant on a commis en Suisse, na côté na quatre organisation. Premier jour, ba réservation hôtel. E ba moni ba hôtel wana na kati ya groupe tozalaki. Ba ngo sa ba réservation amino va to sala ba réservation, il faut to benga to kabato wana. To bengi na hôtel wana. Ngai lo kana ba anglais na sololi na tata wana donc soit disant monsieur Marcos. Monsieur Marcos na tout une question. Hôtel na yo na hôtel non Shawama na Arosa. Tina Davos et la conférence, elle a combien de minutes et puis combien de kilomètres. À répondre, elle dit 10 à 11 kilomètres. En plus de ça, il y a 40 à 1 heure du temps. Ce qui va boucher, elle dit, mais c'est rapide. Na baki si question est-ce que c'est un ferry? On a dit ferry, moi à Davos. Moi qui ai une conférence, oh oui, on a goûté elle rapide. C'est-à-dire quoi ça qui ne pas sur marché. De l'existe pas joana. Tant qu'il y a des bons moni na kati ambassade za ba konzi o ba desidaka. Donc wazali ministre ya culturel bi attaché culturel tant ayo ki mundela lo ibon za na confiance et puis ba réservation salami. Tant aussi ba réservation ngai na ebisa non ngai bisika so va mo konza kenenga na kenda liboso na mona. Da lobi na tonga na zo bandana hôtel na zo kende ti côté conférence ali ndenge zala kaka to kende ba makam ndenge zali. Le lendemain, nous avons très à 6h moins l'écart na Genève, na Ketina à Rosa. Na commune à Rosa, avant na comme un hôtel wana, na tuni bana bat hôtel mususu na batu tout côté na katia gare. Est-ce que awa ndeni mutako ken na Davos pendant la maison loin? Et 1 kilomètre, 22 km. Mais 22 km on a papa, ba maman o bozolanda biso et elle y a Ngomba. Et puis Ngomba na ya boye et ba keba. Donc ba serre na so ba sanza. Bon, entre parenthèses. Donc, tu commis dans l'hôtel, na tout le monde a une question, mais pour aller au Kosibiso, il faut annuler l'hôtel. Oh non, si vous checkez la carte, il faut vous foutre. Ngai na bengi na ambassade. Na expliqué, bon, totika. Tolongbe wana, mutuana. Tant que provi, comme le 19. Un programme est changé parce que le 21. Présent comme le 21 na équipe d'avance kaka sur place wana tantôt sur la TV babenga pour changer ba date à réservation na ipsi mutwana équipe commence sur le 19 te tozo changer ba date le 21 nanga oui eza malamu mbala moko mutwana alongona no booking de annuler booking pour tout ça qu'on internet annuler booking mais à garder ba carte de crédit oyo commission et tiaki pour na ba réservation. Alors, le quoi là, Ezaki le 19 au 24, et comme ici, Ezaki le 19 au 25, et comme ici, le 21 au 24, pour Missou, qui a le 24, Missou le 25, alors, tout ce qui est réservation le 24. Alors, bon, le quoi, c'est que Moutounion, surtout qu'il y a fait foot avant Kota, Moutouana, tant que commis na Shawama, na ABC, hôtel na yo, Eza Moussika na Davos, pour l'année au Kosibiso. Alors, non, Nengezawana, hôtel et Ali Moussika Davos, mais bon, ça qui va réservation, na choisi. Mais bon, ça na choisi, na a booking, na tous les clients, il y a booking, et puis elle est ambassade, bah on annule. Pour toute la chambre, tout ça qui est ali, échangeable, et puis, moi, la chambre, on va annuler, on peut changer date. La chambre, tout ça qui est en wana. Oh non, ce qui boye, tu négocier. Du coup, tant on a bengi, to bengi, na ambassade, bah informer, non, bah date échangée, comme le 21 au 24. Quand on a sur le 19, le 21. Ah bon, ils appellent occasion madame, yemoko annuler la chambre na internet. Na booking et puis comme ça une négociation à bouche à bouche na monsieur à Shawama hôtel. Alors Moutouana, tu as le 21 au 24 pour na badnou bakoya. Andimi pour mon batebele kutu, mais c'est bela réussi. Non, bah ça 20 chambres, tout ça pas non 55 chambres comme ça là, donc 35 plus 55 chambres plus 10 autres kuna, c'est bon ça va. Bah c'est là qui. Pour toi qui a 60 personnes bazoya à part
bato baotaki na Genève. Donc toi qui na 70 personnes au baro cause la place wana. Alors tu es kozonga. Tangu délégation eye ngai na expliquer bato na kati ya mutu kata ontozo ki na bi hôtel wana place yali tina Davos c'est la conférence yali et à 2 heures du temps 22 km. Oya moni ka kovanda wana ya pe terrain à ski pour la distraction c'est bien bon na ça ba ski. Oya moni ka ozala wana ba bus transfert ozala pour na bato surtout il y a un problème. Oya moni za musika ndenge bo constater ndenge tozoko musika wana ba hôtel na Zurich yali et puis na Davos beaucoup ya toloki ba hôtel mususu. Délégation ba yo kaka to komi wana ba se présenter mutu wana changer face. Abi mutu nyonso ava côte il faut 2 nuits. Nuit moko mtako futate. Pas comprenez que batou bazo benda po ezaki musika po kosa ki biso. Qui est 10 km à 11, or il y a 22 km, et puis 22 km on est en montagne, hein. En montagne, on a mystique, bah ya. Tout le monde wana, bat kota ki na hôtel, sikoyo. Bat muso futa ki ba 4 nuits, muso futa ki ba 5 nuits. Après 2 jours, ti ba ça ba aller retour ba ki na conférence ou bien na hôtel à présent à Davos, ba zonga na Rosa, ba za ki fatigué, ba il faut pas zong sa mbongo, ba ki o senga muta ba mbongo, muta zong sa mbongo te. Donc à Mela bat mbongo. Par exemple, le directeur de l'aviation, il a fait 5 nuits. Papa Bob a fait 5 nuits. Bato musuma natanga kombo ya lite na bande ko so musu ya basi o ya présidence. Mutona akangi ba mbonga boy ko rembourser bango. Bon, to longwe place wana. Tangu président longwe na Davos le 23. To tiki président na Butu na Zurich, mokonzi azongi. Ngai ba valise nanga ezaki toujours na Davos. Na li mutasuka on a zongaki sur le terrain na vérifier que batna so so bimi to mo otika data ndenge na mena yeba ke mutatika pour faire ça la rapport c'est comme ça pas ça rapport ta bato c'est une mission na zongaki wana na yeba banani batika banani baki et naza mutasuka on a bino ba valise na ngai le 25 na hôtel le quoi mutu azaki na ba compréhension na hôtel musu pembeni. Ngai moko na conseiller monsieur Fabien soit azolanda émission azo kango Fabien soit ça na présence ali côté sécurité na côté investissement na présence tozonga na hôtel na 3 heures du matin to kota mutona kanga porte ba va to kota to futa 2 nuits oh biso to epona butu wana to la na tongo to ke de Zurich et to bima to la na hôtel mususu to futi ba nuit moko to lali. Mais nous comprendre que bat foutité d'abord hôtel moko tu vas na poto boyebi hôtel ba touriste ba ka mingi hôtel à ski hôtel bana ba ka ya ba client périodique net na hiver tu vas ça la ski na vacances net ba décembre il y a ba drap spécialité il y a ba drap normal et hôtel coup douté bat na biso bena présence ba revanda. Malgré prix na bango ezalaki 150 et puis matisa ba prix pour na son na bo sanité na booking chambre ezalaki na 153 francs mais ya comme ça on a 250 na mutu moko na nuit moko ana muyibi mais to landeli yango te lokola kongola za fier to futi mais lo que ça nga sko pasi alobi deux biloko ke bande ko na biso balakisi ba montre ba or ba Rolex ba sac ba Louis Vuitton na tout na question muta otikine na mboka na yaki moins 14 degrés muta oti na Kinshasa moins 14 degrés la saloboko na libanda mais bandeko to analyser to ba congolais atako bolingi na bino président so fatité ata bolingi na bino te boza ko ignorer po bolinga boko mesana to expliquer nanu moins 14 muta oti na Kinshasa. Malile makasi wana na Suisse on a moins 14 jours na Davos na Rosa siko mutu penda utikine ou bien avant na France neti ngana boye kutu na France là tout température normale mais yango na kingo alors eza lokuta eza ba mensonge et ana batu moko boye oyo balingi babebisa kombo chef de l'état o balekaki wana na sima tout so détecter bino kalaté l'état ça musa na ngoto kanga bino na maboko. Si vous avez un poto na kine, vous avez un bino pour jamais beaucoup de sa combo ya mokonzi ya mboka o ya zako bunda pendant 1 mois mois passé chef de l'état là nanda kuté vengadi nga faza chenga azaki na Italie na Vatican alongwa na Angleterre alongwa na 1 mois na ebité bande ko soto voyage ka soto mataka na ba avion bo expliquer nga na ndenge zalaka
oya likolo mato ezalaka ndenge nini mais mokonzi na biso oyo aza mboka azokende koluka bainvestisseur partout azokende koluka ndenge nini ya kotombola mboka na biso conférence au président kendaki wana banda Mobutu akenda mbala liboso mboka na biso Congo bayamba président de la République congolais na Davos na kati ya forum wana muta kendaka Kagame na époque wana ya mwana soso soi-disant autorité morale muta kende Kagame ko représenter Congo po ya koloba te ebe koloba te et puis bini na kosala te bino boyebi azaki ne baba président mo azaka baba mais leo tozi mwana mboka oyo azokende ko défendre biso oyo azokende ko bunda po mboka biso mata bande ko quand même vie. Ok, donc on a comprendre bien. Donc Makambo et Bimaki qui oh bah chacun payé oh bah carte mabé donc ils allaient qui Makambo et Lokutan donc expliquer biso sikoyo. Mais na comprendre yom toza en organisation président de la République ceux qui azali ko voyager ndengwana isa bah voyage moko officiel. Est-ce que ata en France tangoya qui mais est-ce que ba ko pesa mutuka nandenga visite na awate ya ba français ba opesa ye mutukate ba hotel te ba esika zola la donc nalingi na comprendre donc tant présence oya na visite moko officielle donc les ambassades na bino mutuka bino mutu bozo occupé ba mitukane na logement na hôtel. Bon ezali ça dépend ya visite nini o mokonza zo kende ngai na sala ba prestation kala ya biso ya Congo te na sala kana na Namibie na sala na ba Zambien une fois na sala na ba Zimbabwe bon à l'époque à Mugabe, ma prestation on a pardon visite pour la foutre à hôtel ça dépend de l'invitation zanango on a qui forum mais on a intérêt na biso ya mboka et puis la visite ba voyage ming au président Fachaza Okende azo kende et là ba invitation azo pesa ye mais yazo ya plus pour na kosola na peuple na diaspora azo ya plus pour na koluka ba investisseur ye moko azako kosolo la ba investisseur ye moko bien ministre affaires étrangères bien ministre de la coopération bazoya pona kosala pona mboka alors soki ezali bongo ambassade nde ezwaka charge ya makambo c'est-à-dire présidence esalaka virement itinaka mbongo na ambassade et ambassade ezwaka mbongo basali réservation hôtel baluki ba entreprise ya transport yango na batiaka offre banyonso oyo bazala ba entreprise bakotisaka ba offre na bango na anga moko te batebela bakotisaka ba offre et puis batalaka expérience batalaka propriété batalaka musala batali ndenge esalaka yango tozwaka misala wana alors mpona mutuka ndeti na Davos bazwaki président kaka na aéroport na kozongisa ye mais le reste ezalaki na mutu na biso donc tant bazwi président na aéroport tokomi na hôtel et puis mutuka wana ekei la conférence et ça mutuka oyo ya bino moko sikoyo po babi ke aza chef de l'état a un bureau n'est très bien organisé alors ezaranding wana. Ok, en tout cas, merci beaucoup King Foreman à détail parce que c'est très important pour Nanga et puis Nabato Bazo Landabiso. Donc maintenant, partenariat oblige de remarquer une courte pause publicitaire. Donc restez connectés sur cléboisoriginal.com. À tout de suite. Rome C20, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouskis et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût!
Quelle perfection! Quelle propreté! La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome C20, le meilleur dans son domaine. Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet na Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso wana 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. De retour sur le plateau, merci de votre fidélité et bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre dans l'instant. Donc, Degnep Sagibino, c'est 5 minutes avec César Ngadi, Tozali Awana, King Foreman Masala, Oyo, Azalaki na kati ya organisation, il y a visite à président, na kati ya Davos kuna na Suisse, donc vraiment Azali Kobimsa, ba vérité parce que polémique, et l'équipe mingi na biso ba congolais, na esika ya kosala polémique te, tous allez qu'à cause la polémique, mais namoni donc tant aujourd'hui courte pause wana vous avez le camoko au baxana niveau ambassade parce que bah il faut bah comprendre organisation et la gandengni ce président de la République aïe à Napoto. Bon, car à Napoto te voyage nous sommes chef de l'État et dépendant na chef te dépendant na bureau donc à un cabinet et cabinet Misarambongo donc cabinet na Misarambongo et tindi na ambassade et comme déjà avant ambassade et organisera nyonso ba hôtel pour on dit ba que nombre de personnes ba koya et na katia batwana toana ba rapprocher toana ba journaliste toana ba ministre toana ba dire kaba bayaka alors ambassade nde saka organisation nyonso et ça na individu moko tendet na oki comme yo mutu ba sa ki boete mais biso dans tout ça na rata Suisse et on a mutu morote ou ya sa robinso musapike ngai non eza bongote elle na organisation ou ambassade de ça parce que ambassade eza pays et on a service nyonso na kati donc yango bongote ba organisaka koya ya chef de l'état partout na mokili est-ce que président Fachaso kende ambassade de organisaka makambo nyonso elongo na équipe d'avance tango yaka suko joindre groupe président ambassade neto monaki na France awa ambassade organisaki biso na ba association tango équipe d'avance eye et sangani na biso pito memeli makambuti mokonzi yaki tina bozongi ya mokonzi yango na ninga ko sukisa. Ok, donc on a ici explication et Zalaki est vraiment clair. Donc on a ici bateau bazaki na ba doute sur Makambo et Bimaki na niveau ya Suisse. Bah j'ai vraiment réponse na bango par le biais à 5 minutes avec ces Angadi nekabalo baraga qui vérité et ya les escaliers. Donc le côté matara mbangu mais vraiment nous soka ezali babitumba. O tozali ko bunda parce que président de la République to banako kamwa que président de la République ya mboka monene neti Mboka na biso Congo aya kosala ba n'importe quoi neti de kaki wana mais vraiment bozu explication na mutu oyo azalaki sur place na kanisi soki bozali na ba question mususu boko poser car na ba commentaire ndengi to salaka mais monsieur King Foreman Masala donc siko to continue actualité to tiki masolo ya Genève parce que to clôturerons déjà avec l'explication na yo actualité ndengi zali koleka na mboka na biso donc ebi que présent akokisi 1 an na ye azasi on a doit dissoudre après to moni ba makambezo le mingi présent ba manquement tozomona makambe belé donc nous surtout na politique ezo le kanamboka na biso pour kolobani liboso na ko remercier nos comportements chef de l'état pour l'accès vraiment à coller na école moko politique o eza solo donc na banzi papa Etienne esika lali esika avandi na kimia
est-ce que nzambe avandisi molimo na ye epema na kimia pour fruit bamonaka nzete kitoko na mbuma nango. Donc président Fachi aza na motema munene ye moko alobaki yango soki bosali erreur soki bosali mbeba nde akodissoudre parlement. Mais tina moment oyo tona on étape wana te président Fachi alingi kozala malamu na bato nyonso na ba oyo basalaki mabe mpo aza président ya congolais nyonso. Bo excusez na kima muke eza na mutu moko abaki kingo afasaka muluba. Bo excusez na rese nga aza mutaba Congo na muluba te. Pourtant so na ki muluba aza muluba yango aza pemeni ya mokonzi. Non, na mutaba Congo. Pona sabino ke président biso Fachi ali président ya bato nyonso. Et puis ya mutu ya mboka nyonso. Alors nakati ya mboka na biso bato nde bazo tinda président à dissoudre le parlement. Mais mokonzi ana na anglais stage to ana na étape wana ti hein makama mike zo lekana to pesi bino 3 mois bo changer so bo changer te bo zabia no na bino. Ok, donc vraiment merci Naba explication. Non? Vous allez expliquer bien, vous allez répondre vraiment à la question surtout sans en esquiver aucune. Donc tu as commis presque à la fin il y a émission Nabiso, psycho Monsieur King, Foreman Masala, Nalingi donc Nasuka Sokozali na Liloba. Yakobakisa na batunyo surtout oyo bazo landa biso na 5 minutes avec César Ngadi na Kleboa original donc en guise de conclusion au Koki Kolobani. Merci beaucoup mon vieux César Ngadi Kleboa et liboso na oloba pona bande ko na biso bolanda émission oyo tolinga mokonzi ya mboka to accompagner vision na eza malamu mboka mso zali ya kukufa Mobutu akenda aboma mboka o musoya bomisu malamu moto moko akokomisa mboka opesa mboka so espoir na ba koko tina fin fond ba na espoir ka ya président Fachi ka ya président na biso o tozo mona na misu président na biso o to ebina mama botie to ebindaku ya ngwa futu za mina confiance na e to biso surtout na sima ya président na biso Félix Tshisekedi Tshilombo to toujours na sima na e pona akopsa vision na e ya imbale na koloba on sera dans l'émission on se besoin de déplacement ata besoin na groupe attendez ba ministre so boyaka ba conseiller ba tunyo surtout bo contacter ngai to na service ya malamu mituka so bolingi masala service ali pona bino nyo surtout ezalika pona cortège présidentiel te ali pona bino surtout au bozolanda 5 minutes ya vienanga César Ngadi. Donc so bolingo contacter biso boza biso na 07 82 08 53 47. Non, répétez, plus 33 7 82 08 53 et 47. Merci beaucoup. Donc, un message est passé et puis nous avons confirmé que donc avec Masala Service, donc sérieux Zali vraiment na Katia Moussala, donc c'est la raison pour laquelle Masala rappelle naé donc partout en Europe, Masala rappelle naé na ba présidence de la République ya ba Mbokebele parce que au même Moutuloko à président de la République, il faut vraiment que ça la sérieux. Donc monsieur Masala, donc merci na ndengo yaki ko pesa penza explication na yo concernant visite au eleka ki na Suisse au tchaki nungu na kanisi batutu bazu bayano. Donc merci et puis je pense que la dernière fois sur organisation ezali likambezali to sala appel na yo. Merci beaucoup mon vieux César Ngadi, merci na bandegans bolandi biso Kolo batela bino pe kolo amona mokonzi na biso chef de l'état chef suprême mokonzi ya mboka Fachi Beton et c'est kozali nzamba pambola ona elongo na mama Denise mama Boboto mama Gentil vraiment kolo batela bino ska bozali na équipe nyonso to boali pe na chef de l'état to pesi bino mbote mama Line na bosani yote papa Denis na bosani bino te passe bosana présidence pambote na bino. Ok, Nagansi, M. Massal, au salut, Jaloute, au Tangi Batunio surtout. Donc, c'est ainsi que s'achève ces 5 minutes avec César Ngadi. Je pense que nous avons été à la hauteur de vos attentes concernant la visite du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, en Suisse. Donc, restez connectés sur kleboaoriginal.com. Cette émission a été réalisée par Iya Lolo Swami, assisté de Doudou Swami Doudoulé. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans le plus bref délai pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. À très bientôt. Kleboa! Kleboa! Original.
bosengo